Non, c'est le côté. Nous sommes les Babouba. On a deux personnes. Vous êtes toujours là pour nous soutenir Bisso, pour nous fortifier Bisso. Vraiment, prière Nanga Ezali, Lola Efungoma pour na bino. Donc merci pour boye kolela na Bisso, Oya Bungi, Aza pe mama pour na bino, Aza mama pour na Bisso, Aza Ndeko, surtout boyebi musala Oyo papa Matou, Asali ya munene na mboka na Bisso Congo, mutumoko akobo sanate. Yango toye ko rendre mama kapi ba dernier hommage na ye na musala Oyo papa Matou. Asali na mboka oyo na nzela loyembo. Alors quel serait votre mot par rapport à Makambo Zolobama, frère Matou Samuel Ali Mwasi Naye, troisième femme Azokufa, quel serait votre mot? Bon, oh ngala kolo basikoyo, ezana batumso ba ondima bantusu ba oboya. Monatie botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Vous êtes toujours là pour nous soutenir Bisso, pour nous fortifier Bisso. Vraiment, prière Nanga Ezali, Lola Efungoma pour na bino. Donc merci pour boye kolela na Bisso, Oya Bungi, Aza pe mama pour na bino, Aza mama pour na Bisso, Aza Ndeko, surtout boyebi musala Oyo papa Matou, Asali ya munene na mboka na Bisso Congo, mutumoko akobo sanate. Yango toye ko rendre mama kapi ba dernier hommage na ye na musala Oyo papa Matou. Asali na mboka oyo na nzela loyembo. Alors quel serait votre mot par rapport à Makambo Zolobama, frère Matou Samuel Ali Mwasi Naye, troisième femme Azokufa, quel serait votre mot? Bon, oh ngala kolo basikoyo, ezana batumso ba ondima bantusu ba oboya. Bon, epekisite toloba. Mama Kapi ezate papa Matou Mtabomie. Ba o tout bozoyo kawana sur l'internet, ce n'est pas vrai. Elle était malade, à salagi crise par rapport à santé, bah ça qui est pareil. Médecin le baki même il faut ça ba régime salaki ngote toza batu liwa yaka ndenge na ndenge toyoki toyebité donc liwa yaka donc sur l'internet moi je ne peux pas dire que oh papa Matou asali boye donc na papa Matou asali ngote donc ce que je peux dire c'est ça papa Matou abomi était ngai na yokaki oyo na yebisi bino ke il fallait moi kolande la médecin bon les autres après âge moko esengaka mo makamusumo ba discipline il paraît que ezaki bongote donc liwa ye nzambe muta permetaka nzambe muta pesaka nzambe muta permettre bino ina famille tu as besoin de contact bien parce que tout le monde a famille mort déjà tu comme d'accord non c'est mot déjà il y a bien été quoi bon ezalaka pas si au monde monsieur za ba émotion ezalaka toujours pas si koku fela mutoyo
na moment où ya kufi eza moment où bino bozala ité ezala toujours pas si mutu na mutu ozala na ba idée na ye mutu na mutu nga oyo nga na yebi surtout le lundi famille tokendaki na famille ya papa Matou tokutanaki na famille ya mama Kapi biso ba musicien tozaki na frère Patrice to sololaki moi makambo ezalaki bato bazalaki un peu monté bakitaki c'est pour cela tochaki date ebimaki yango moni toye ko bimisa corps poto kendolela mama Kapi. Alors organisation nous andeni parce que banda toyaki awa to moni frère Matou azate et puis ba star bazate bo na association abino botambola ndini non bazokoma déjà baokoma sorry moi excuse mouké parce que heure ezalaki 12 heures. Oh, binon surtout boyebaki, merci pour vous respecter heure. Mais et le après qu'il fallait ezalaki 12 heures, ezalaki 14 heures. C'est pour cela mon moi ba communauté. Mais bientôt là dans quelques minutes au moins papa Matouna, papa Patrice, na bande konyon surtout tote au solana bande omsusu ba frère Harry papa Baoya, ba tout le frère Franck, maman Chabani bazan nzela bazoya ba tout Baoya, makamuto eza bien. Madame, nous ça bien. Ok, merci. Merci. Ça s'est présenté. Merci Mingi Nanding Opesenga Maloba. Bravo pour Namsa Mnembozo Sala. Merci. C'est vrai que tu es Koloba. Mais ce qui est bien, Bossel, Moussala, tes peuples, vous allez informer. Comme on a frère Max Mbenga, Nazali porte-parole, il y a Association des musiciens chrétiens du Congo, AMCC en sigle. Donc Nazali journaliste, animateur, radio-télé, voilà. Merci beaucoup papa aux animateurs, aux journalistes, aux chrétiens pays. Moi quand il y a chrétien bongisi moi sinaye au papa Abisso Matou Samuel, bongisi moi sinaye mama Kapi pour na yo saluer tant que chrétien. D'abord merci beaucoup de konanga moi si pour na motuna. D'abord BBC répondra. L'homme n'est pas le maître de son souffle, non qu'un pouvoir de les retenir. C'est-à-dire qu'on a pouvoir na mèche na yo, na kabelo na yo, na montre, na costume, mais paiement ils allaient apana to exclusivité en Zambie. Ngala bayi mama Kapi lokola na muto na coopéra na artiste, na muto ba pasteur, muto ba musicien chrétien, baza bato to za bango du 1er au 30. Et tant que mama Kapi a koufi et salenga lokola pasi et le même jour tant que les journalistes a liboso oyo to ngeka to yokate ndenge mukilezolo bana mutamtalo bana ndenge nae mais to ngato ke sur place to yeba makambango eza ndenge ne ba journaliste le boso ba komaki ya kibiso bande ko John Famba bande ko musuto komaki wana pe pona koluka ko yeba effectivement ce que zali ndenge ne peut-être nous répondre ba question msoso. Oui, tant yo komaki information nous zo ki mama Kapi akufi na nini po azamo sel boso te au papa Matou akufeli akufaki na maladie. Na beka par rapport à Moussa Nabino ba question bongo ozanga te et c'est aussi une occasion pour na pesa ba vraie information. O akufeli moi si aboy o ya boy après liwa mama Titi ozaka moi sina liboso nzamba permettre mbala oyo mama Kapi ozaki moi sina ye akufa eza 3e te eza 20e te eza 50e te moi si oyo ya ndiko na so Matou Samuel oyo otiko kufa mais c'est dommage que na obibiso africain ndo nga moi si ça peut pas m'étonner. Africain de Maliwate à chaque fois que louez aller pour na biso ba bantu pour na biso ba africain ndokeza rayo ndokeza ye ndokeza kuna oui ya kolanda manengo tuna mais la Bible est claire. Est-ce que ndeko Matou Samuel azana pouvoir likola moi sinaï même si babala laki na ye en bonne et due forme et qu'est-ce qu'il représente devant Nzambe pouvoir ni ndeko Matou Samuel azanango pour du non à la mort lorsque Nzamba décida abenga mama Kapi c'est vrai ndeko Matou Samuel a sali akoye ko sala lokola mutu mais azana pouvoir na pema moi sinaï si Dieu dit oui et que pour na mama Kapi c'est fini aujourd'hui nana ko s'opposer nango je comprends douleur et séparation je comprends pas soit de ça là yango pato ezolobisa biso makambo ya ndenge na ndenge on a sengara na occasion boye to batela binoko na biso occasion boye to keba na biloba loba na occasion boye keba parfois oyo lobelo musu peut-être que c'est la volonté de Dieu c'est dans les desseins de Dieu yo na biloba loba nzamba frappé mais to yiki nzamba frappé ba touté mais liwa ya mama Kapi moi comme chrétien
c'est une interpellation, c'est un enseignement. Cela nous aide à nous préparer parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre des hommes. Pourquoi biso africain? Pourquoi ce mutakoufika biso africain? Nani azandoki? Yazandoki, Yekuna Lekisek, Yekuna Bomi. C'est ça la tendance que nous avons, nous Africains, et ça moins difficile. Écoute, moi j'ai un exemple dans ma famille. Papa Abisso Max, pour nani kakaye, pour nani papa de Ningondete, pour nani papa Kingante, pour nani kakaye au deuxième. Ok, mais ça c'est une très bonne question. Et na CP la question oyo mingi. Pourquoi quand Ndeko Matou Samuel, maman Titia Koufaki, papa Matou Samuel. Anazokende. Une bonne question, je l'ai dit. Pourquoi quand Ndeko na libota Ndeko Matou Samuel, maman Titia Koufaki Mbalo, maman Kabi. Mais il est Dieu, Zambaza souverain. À ça la oh linga sala, non sambi sans Zambi. Peut-être c'est une école. Dieu est en train de les tamiser. Dieu est en train de les former. Dieu est en train, n'est-ce pas, il y a Luka à accomplir et l'eau comme on a beau Matou Samuel. Dieu souverain. Il fait ce que bon lui semble. Non sambi sans Zambi. Yosa chrétienne. Sauter la Bible. Au moins histoire il y a Job. Et c'est Dieu qui a témoigné au sujet à Job. Job est un homme intègre. Job est un homme sobre. Tel degré à Libanga. Yo peut-être en Obako Libanga. Comment on Odra. Odra. En Obako Libanga. Mais Job a zo Libanga Nzambe. Job mon serviteur. Un homme sobre. Un homme intègre. Oublie que Job a perdu tout ce qu'il avait. Et même la femme de Job s'irrita. Il a poussé Job à pécher. Mais regarde ce que dit la Bible. Dans tout cela, Job ne pécha point. Moi, je pense que pour Ndeko Matou Samuel, c'est des moments difficiles. Et aussi la raté. Moi, dans ma famille, est arrivé. 3 années successives dans ma famille à moi. Na koufra bandeko basi kitoko bandeko basi des licenciés de cadres universitaires année oyo année à 3 années et l'année vula na vula pardon c'est bakanga ndokite nous sommes une famille chrétienne nous tala obia nzambo vous appelle moi na bote melo nzamba bengie bolobani Dieu ne tient pas compte de ma calcul humain. Dieu ne tient pas compte de ma camoufle sur tous les situation où nebike batu ba lobby na ndenga osakanate mais bito ça la kebak. Tout ça la keba, tout ce que tout le nzambe mbeli na mutema, on nzambe batiake mbeli na mutema te. Donc ce qui est arrivé, c'est tout à fait non. Ça pas si ça peut nous interpeller. Pourquoi seulement Matou? Pourquoi c'est pas Matou? Pourquoi pas artiste Kingani? La réponse à cette question-là, c'est Dieu qui est capable de répondre. En nzamba za na calcul nae, nzamba za na schéma nae, nzamba za na projet nae. Oyo alinga kokisa. Malon papa. Oui. Toza awa rendez-vous aquí pour 10 h. Mais jusque là on est là.
Non, ça est le côté. Nous sommes les Matouba. C'est pas qu'on a deux personnes. Ballon d'or. Bobo mais comme il y a tout moi ça va comme il va pas délai. chaque fois hier à la kaka qui va se lever pour passer dans la téléma pourquoi on a nini on les a les captés c'est là on dit que c'est pas les capitaine abala qui capitaine abali les capitaine pourquoi on a nini vous savez pas ma famille on a nini Yasimine Wapio ngai longa mabona cha boyo tini baba sanza lepo na volonté na ko konda nzambe ko tini kake ça ça m'a comme ma pour la volonté moi je commence à le ouais pesa mala moto tini ka oui que ko pour la maman kapi on a donné nzambe zo pesa biso leçon que to mi nege biso merci maman na ngai awa ezo alors il y a une fois il y a papa m'a tout ta salle na wana nyonso tout na moi c'est pas tout en tout cas awa ezapena guia bien bon biso tozanza mbete zaka nzambe mutao détenir secret ya vérité pona biso papa matoa mosala nzambe asala kanzambo biso tosala na kopesa pona conseil na famille na bato nyonso baoyo totala tant tokomaka na lola tokoyeba qui était coupable qui n'était pas coupable donc eza importance te ya kose déchirer ya koswana ya kokabana po bana baza na kati etala bongo ya bana po moto akozala sesese ko aza te akaba abraham baza te bakufa bakenda bayeli tout le monde baleka liboso na biso lelo mpe tomona na saa moyo bapapa na biso lobola bapapa adi na bana bango babandaka makambo ya kondima na mboko olobake c'est pour dire que liloba ya nzambe ezoloba oyo elobaki ke mutu na mutu nyonso tunkolo tobotaka touta na mabele tokozonga na mabele mpe royaume na nzambe eza ya solo moto na moto akorendre témoignage na misala asalaki donc conseil ezali ke kobatela kimia totala bano baza na katikati kopesa bango avenir po batikala orphelin de père te orphelin de mère te kozali tika mama leka na bosi tika mama leka tika mama leka papa quand c'est mal
Mata Bambi. Mata Sumanda. Mata. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Mon entier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,